merci. Mais la zone communauté, n'a pas mal à moi en bataille. Là où tu es pays, la zone communauté. Vous allez où? Vous allez où? Bana bana moi, votre moi na maboko na mona bino. Bana bana moi, bana bana moi. Bana ngaba, votre moi na maboko na mona bino. Bana liberté, votre moi na maboko, votre moi na maboko. Matete pe basali ha. Oh, la sepeli la mama. Bon, la pesimino. Mbote belé. Mbote belé, oye witi. Na changu. Bondimiango ha. Bondimiango ha. Alors, merci beaucoup, merci. Merci honorable Moussa, merci. Tolito la Kisabino et l'homme moko. Merci honorable, merci. Tolito. Alingia la baloko mota mota pour le sauter la naine, tout la naine. Tu sais bien aller moquer. Tu sais bien aller ningi to moquer. Ningi to moquer. Voilà, mon bel la biso, la côté à Goma. Toi quand même moquer. Avec SID. Avec SID. Avec SID. C'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Nalingi na loba eloko mibale ya liboso eza kopesa biso bino merci. Nalingi nayebisa bino eza kosenga vigilance. Bosali mobilisation. Ba élève ya Beni basali 7 jours. Ya sit-in bazo kolala libanda. Ba mama na bango basali marche. Chilombo atindi police ebeti ba gaz lacrymogène. Biso bana ya Goma, biso bana ya Bukavu, bana ya Ituri, Bunia, Beni. Elongo na bino likambo wana tokondima yango. Tokondima yango. Yango tosengi tozela mot d'ordre ya commandant du peuple. Tango président Eli Martin Fayulu koloba tobima pona kobenga na banguna wana. En tout cas bozala prêt na pesi bino merci. Baba mona yo azape mwana ngaba azape mwana bandeko bana mwamba matete lemba kisensoli mote lisusu ya solo tosepeli mingi na présence na bino awa etoyebi te ya solo boza bana koma. merci. Bana eside oye. Bana Martin Fayulu oye. Nalingi toyembela bango nzembo. Tala ndenge bobomi mboka. Tala ndenge babomi mboka. Tala ndenge babomi mboka. Tala ndenge mboka ekufie. Avec SID. Avec SID. Avec SID. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Voilà. Professeur de Bositoko. Bana ya moa
na lopango oba ya bibiso. Avant tobanda na lingi topesa nanu mokonzi na biso, commandant du peuple, président élu, oyo ba congolais ba ponaki pour que akamba mboka. Topesa ye nanu mbote bisika zali amwana biso Martin Fayulu, président élu, mbote belé. Voilà, merci beaucoup. Pandeko Bouti Kolanda témoignage na partie est ya mboka na biso, Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu. Pandeko bazali kokufa chaque jour. Na sendi totalement bao bavandi observer une minute de silence en mémoire ya Bandeko na biso bazali kokufa dans l'indifférence totale. Merci beaucoup. Merci. Nana mutuna moko na linatuna bino. Est-ce que bana ya Moamba, bana Nkaba, le 30 décembre 2018, Mokora Maponami, Nambula, est-ce que Binope Bokendaki Maponami? Est-ce que Bokendaki Maponami? Alors, ce qui est Bokendaki Maponami, Mukoloana, la présidence de la République, vous votez qui numéro combien? Vous votez qui numéro combien? 4. Biso na secrétaire exécutif na biso Aouti Isiro a proclamé résultat. Est-ce qu'a proclamé Martin Fayulu? A proclamé Martin Fayulu? A proclamé Chilombo. Est-ce que Awa Tomotaki Chilombo? Et comme nous avons ordre na Rwanda, biso ba Congolais, un grand pays, donc jamais du Bousso. Mais pour que toi sois président, il y a une volonté du peuple. Il faut élection et salama. Il faut ni les salama. Il faut ni les salama. Est-ce que vous avez vu une élection? Il faut ça là. Et ça pour la nini? Et ça pour la nini? Est-ce que pour que toi sois élection, il y a solo. La 2023, il faut à partir de ce qu'il y a ça la réforme. La réforme. Beaucoup sanate, beaucoup sabinote. Réforme y a liboso. Réforme y a liboso et zali et réforme y a seni. Commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le président élu, na cadre ya présidium ya Namuka, bakoti basali proposition ya réforme na biso denge tolingi seni ezala. Et est-ce que tu as mené les... Voilà. La réforme wana ezala kimi balé. Osengote. Voilà, ezala kimi balé a sali proposition ya ba réforme. A lobby ba réforme oyo tokosala tobandi na seni na kati ya seni pour que mapona salama ya solo il faut tolongola ba politicien na bureau ya seni. Il faut tolongola banani voilà, il faut pour soutenir yango. Et commandant du peuple a cette proposition à Mibalé. Il y a loi portant élection présidentielle, élection législative nationale et provinciale jusqu'à la municipale. À l'Obi Boye, 2023,
la proposition ya loi ya commandant du peuple. Toboyi mutumoko après koyiba mbongo à l'État. Yemoko candidat député national. La députation nationale. Premier suppléant, moi nanaye ya liboso. Deuxième suppléant, Lekinaye. Yemoko candidat député sénateur. Na sénatorial. Premier suppléant naye atie Mwasi naye. Et Yemoko candidat député provincial. Et la députation provinciale atie nani oncle naye suppléant. Yemoko a gagné députation nationale. Moi na ya tikali a gagné sénateur. Moi c'est tikali a gagné la provinciale. Atie noko naye. Et Yemoko lisusu akei abimi ministre. Est-ce que zalaka? Est-ce que zalaka? Donc c'est que motili oyo batu bayaki kotika yo kaka. Donc Yemoko otie famille mobimba élection comme ya yo. Yango to telemile loi wana pour que makambo commandant du peuple lobby eleka. Mais sikoyo bandeko nangai. Pour que Nikamwana commandant du peuple a proposé, la réforme a proposé, pour que eleka Martin Fayoulou a lobby, il faut créer cadre et concertation en dehors il y a parlement. Pour parlement on a ba député ba komi ko somba bango 50 000 $, ba pesi bango au salaboy ba jeep et comme ko pesa bango au salaboy. Est-ce que vous avez confiance dans le parlement wana? Est-ce que vous avez la confiance dans le parlement wana? Bolingi ba en dehors il y a une institution oyo uti na élection ya Moyibi. Tolobi Moye, Martin Fayoulou, Adolphe Mozitou Naramuka. Vous avez une proposition d'abino pour faire dans la messa. Monsieur Tilombo, na FCC cash, élargi na ba débauché ya la Muka. Nandambo zoué pa Kabila, vanda la proposition na yo. Oyo ayibaki victoire ya peuple, akomi baba. Ako kakoloba lisusu te Kabila na ndambo etikali na yo batu na yo ya FCC originel. Est-ce que vous avez une proposition pour vanda wana? 3 parties prenantes bandeko na ngai mutu akosabino te bazosala semblant crise oyo tozana 3 parties oyo ayibaki victoire oyo bapesaki ya kopesa na kolo eloko bazali misatu oyo bapesaki ya kopesa na oyo azwaki ayibaki azwi makasi ya kobomba te na kolo eloko. Tant que Lamuka, les FCC original et les FCC caché élargi au débauché Otobeni union sacrée. Tant que tu vannes na mesate en dehors il y a une institution, crise oyo aussi la terre. Alors, si koyo makasi commandant du peuple Zali Bisso, makasi commandant du peuple Zali Banani, Zali Banani Bisso. Bandeko wana aussi toyebisi bango à travers ma confession religieuse. À l'opposition, nous sommes dégager consensus pour que consensus soit là, pour préparer ma ponami Yamalaw. Soti baboyi, to vanda, to trouver consensus en dehors, il y a parlement. Et que balobi, babanda, loi électorale, pour l'Assemblée nationale. Est-ce que Bokolinga? Est-ce que Bokolinga? Sikoyo, soti commandant du peuple, alobi, balingi babanda, kosa la loi na bango kuna na parlement, babosa na ba
proposition oyo biso tosali alobi bana ngaba bana moamba tokita tokende kwa siéger parlement wana. Est-ce que vous kende? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? La monnaie de besoin cité. Vous êtes prêts tokita à l'Assemblée nationale? Ok. Voilà, chers amis, Bonandangali, un peuple se libère. Un peuple n'est jamais libéré par quelqu'un d'autre. Soki yomoko obandi ko kanisa net mutu moko bazwa na musala bakosakana na yo. Soki olobi se libérer oko se libérer. Yango il faut bozala prêt. Bozala prêt. Bobanga te. Mutu oyo ayibaki yo eloko. Tant que amono telemi azalaka mal à l'aise. Bataka oyo tozozwa. Bakomi koatake bandeko na biso na siège. Ezali kobanga, bazobanga. Sikoyo soki bakomi kobangisa biso, ete biso tobangi totikili bango place oyeba ke esili na mpo na biso totikali baesclave ya bato wana. Est-ce que bokondima totikala baesclave ya bato bayibaki victoire? Bokondima totikala baesclave? Bana Moamba oye! Bana Moamba oye! Bana Moamba oye! Voilà bandeko nangai message ya commandant du peuple yango wana. Nazo résumé yango. Oyeba que tokendaki maponami. Topona bapesi biso Chilombo. Akotisi biso na crise, insécurité et comme makasi. Biloko kolia ezomona na lisusu te. Mai ezomona na te. Ok. Donc, crise koti namboka. Yango commandant du peuple à lobby, tokosala ba réforme, soki ba réforme wana ba boy yango il faut totelema. Nalingina tuna bino mutuna ya suka. Est-ce que soki ba réforme ya commandant du peuple bobo yango vous après tokita? Est-ce que vous après tokita? Vous après tokita? Voilà, banangaba na sepeli na bino ya trop. Namoni osa bana basi bana mibali ya makasi mama osa pena bandeko ya bana ngaba basipotana bana ngaba basana poto bazolanda biso en direct awa mama Pierrette mwana ngaba na lingi opesa yembote mama Pierrette azolanda biso ma Pierrette, merci beaucoup. Jean-Marc, est-ce que vous voyez Jean-Marc? Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kasonga na Kimia, Zambé, abatela biso nyonso, merci mingi.